président mota trop ozaka Deli Kondinga oyo tcha na kati ya mouvement kaka nde nayebisaki oza décité quoi oza décité tozobose na bana ma epuis tokontinue kaka recrutement ndenge olobaki mpo tokutana babon chanteur loka bapeti oyo tozwa babon animateur loka bapeti na biso oyebi kaka ndenge ezali donc ndenge ezali wana yo mo ozomona mosala ndenge esalama entuka mota trop epai ya mère Jeannette Pigeon mpe so mbota trop yobi kaka tokoze na mère Charlotte Pigeon tokoze kaka na baere na biso oyo tosolaka wana mpo ezwi oyebi kaka merci ya trop pesa bana mai tu mbote mais eloko moko ezali bana mai tu baosepela bato oyo bango babwakaka bamekaka mpe okoze na bango nayebi te nasi omonaki mwa banamba oyo natindaki wana ezaka mpo bana mai oyo tozobwaka bango kuna bamekaka mpe okoze na bana mai mpona koencourage bana mai bazalaka mpe pele donc yango wana vraiment mofuma ezokoba mosala ezokoba kaka oza jamais desi ozolamba mpona eroya oyebi kaka ndenge oloba mbota trop. Ouais, bon à Londres, les amis de Londres, tout beau sanité, donc bonne guérison. Allez pas se réveiller. Mon président Nanga Ibrahim Nzambe Nanya, Soma Charlotte Pigeon, la beau sanité. Donc Patrick Chamala, Yanano Chimbalanga, Yanano Chamala. Donc tout beau sanité, les amis de Londres. Glody Mignon Bilele, Alain Nchango, Alain Massantomo, tout beau sanité, BBC, Moussamba Maman Naomi, Karanenge Zalanga. Tobo sanité, fidèle de Casso, papa la Fefi, Patrick de Casso, donc les amis de Londres toujours, Nathan, Pessantan, idéologie toujours normale, tous les beaux chanteurs, tous les défenseurs, nous sommes des guerriers, Tobo Bondapona, Pessantan, Sinali Fobo, Kafou na Kafou, ah ouais, les alimentaires, Nabino, anti-flamme, Ozobini, ça Maman Charlotte, Pigeon, Eugénie Kanga, British et Moukoko, alimentaire, Nabino, et puis Claude Micho. Bilele, Kati, Loi, animateur na bino yeyo, maman Génie, animateur na bino yeyo, pesa tango toujours Nathan. Balobi o misel, nga misel na bino Rosike Mbo Samurai. Otoyemba na Kimbala. Zola modemo basi mbongo, yandi zolanga yandi vengele zimutu, kamone ka vende kere, kabi kada. Ouais, vraiment, on a connu un chanteur de Charles, mais ça va encore. La salle n'a trop. Et puis, Ibrahim, le président, il y a un zambé na nyoso, na Charlotte Pigeon maman. Donc, mingi, ils ont habitué à relater. Na sport, Jean-Willy Naya, c'est le salon. Quand on est au Baki, Charles Momo, Manu Chéline, Nanunzo, vraiment, Bassala Matro. Donc, c'est la gare Makamba. Mbote belé pas mère na biso grand poète mère to benga ma Charlotte Pigeon vert na leader Ibrahim Nzambe na nyonso fait dire na nyonso quoi bambote sous côté na pesi kumpanzi sous kofia ina